dans la nuit des mensonges et des silences imposés. Ta voix s'élève courageuse pour dénoncer l'océan de la presse congolaise. On flot balaie la peur, ta vérité apaise. Océan, océan, ta plume est un flambeau. Dans l'ombre de la dictature, tu tiens haut le drapeau. Ton combat est juste, ton combat est noble. Pour la libération du Congo, ta voix résonne et s'envole. Chaque mot est une arme, chaque phrase une lumière. Tu portes l'espérance dans un pays meurtri de guerre. Océan du Congo, ton eau est résistance, ton canal est la liberté, ton souffle est l'espérance. Océan, océan, ta plume est un flambeau. Tomba, Lipasa, Azakaka, Wanatoko libéraire Congo. Dans l'ombre de la dictature, tu tiens haut le drapeau. Ton combat est juste, ton combat est noble. Pour la libération du Congo, ta voix résonne et s'envole. Kudos à toi, sentinelle de vérité. Ta voix ne tremble pas, même face à l'adversité. Océan de la presse, miroir de nos douleurs. Tu chantes la justice, tu sèches nos pleurs. Dernier océan, ton nom restera gravé dans l'histoire d'un peuple qui refuse de plier. Ton combat est juste, ton combat est noble. Océan du Congo, ton combat sera notable. Sois notre Dieu du début jusqu'à la fin, par le nom suprême de Jésus-Christ, de Tolobi. Amen. Ya solo totamboli na Don Bosco, quartier Don Bosco, ezali na ba problème ebele. Nzela ya jeune fille et puis koyiba biloko ça boye to bote. Est-ce que c'est à l'okuta? Est-ce que c'est à l'okuta? Balobi insécurité makasi. Bon
bongo toza kotuna na police ezali wapi? Bato bazali kokamba biso bazali wapi? Balobi chaque jour bandaku ezali visiter na babandi. Eza boye? Eza boye? Mais to supe rapport que police ezosala eloko moko te. Bandeko bazali violé, ba maman bazali violé, police azali ko intervenir te. Police azala kaka kona ko empêcher ba manifestation politique. Soki tolingi kotambola tonenge tozali awa boye, police ayaki awa pekisa biso activité oyo. Malgré tozalaki na mikanda nyonso en ordre, ba policier bomoni wana bazalaki na kati ya ba boyi tosala milulu na biso. Mais tolobaki tokosala milulu po biso tozali ba Congolais tozala ba Rwandais te. Tokosala milulu tolakisi bango mikanda na biso nyonso ezali en ordre, mais ce n'était pas facile. Alors que insécurité ezali korenye na kati ya Kanga Maloba pote appelle ça message. Soki to sepeli na le professeur de provincial ya Lukunga maître Gilles Yomanda. Merci mingi na musala ya kusangisa mama Brabasili le biso. Pour te pesa bango message ya ndenge mboka ezali kotambola. Bana ya Lukunga mbote na biso. Mbote commandant du peuple Martin Fayulu Madidi mbote. Bana ya président élu mbote lisusu. Voilà, merci beaucoup. Na ye tokutana na pesa bino message na conférence ya ba parti libéraux azongaki butu lobi azala message monene akosala pour que mboka balobaki mingi Fayulu azoloba te Martin Fayulu azoloba te tozoyoka ye te alobi avant meeting monene akosala na mois de décembre lobi akoloba pour kayebisa bino makambo ndenge ezotambola na mboka. Osepeli na commandant du peuple to osepeli te. Wana biso. Wala bande kona ngai. Ezali malamu te. Mabe ndenge boyebeli. Ebandi na 2018. Peuple congolais abondisi Joseph Kabila. Il a changé la constitution en 2016. Ameki et Simbité. 2017 et Simbité. Donc il y a dialogue. Na Basango 2018 Maponami. Maponami, il y a 2018, ezalaki, il y a rupture, il y a changement. Il y a son peuple congolais aponaki changement. Ndenge, Ndikonabiso Chilombo alobaka na Genève, le changement aujourd'hui s'appelle Martin Fayulu. 2018, ezalaki choix. Il y a peuple congolais aponi Martin Fayulu Akapopo. Joseph Kabila na batunaye basani makita bapoto li victoire wana ya peuple. Bakabeli yango Chilombo ya ofile. Lisumu ya liboso oyo ememi biso na bitumba na ba problème tozana yango ya kwa. À partir du moment que bazu pouvoir na biso ya peuple, ba pesi muto oyo gagnaki élection te, ba signer ba accord na bango ya molili. Ndenge torobaka biso bana eside, soki mbwa mibale ekoteli yo na ndako, eyibi yo musuni ya ngombe, komitungisa te. Tika bango bakende.
place bakofanda po balia mbutu bakoswana bakobunda bangona bango. Eza ndenge moko Joseph Kabila na Félix Tshilombo babotoli victoire na biso. Mais bisika bakendaki ke bakende ko kamba mboka. Est-ce bayokanaki? Bayokani te. Babandi ko bunda, babandi ko swana, bangona bango moko akimu. Bisika kimaki, bakende ko sala makita na bango, ba Rwandais, ba Ugandais, ba kote biso na mboka. Kilo walobi, ba Rwandais na ba Ugandais, wana bayena sima Kabila po babenga na ye. Na yo lobi ukanaki election. Muningo bozalaki na ye, bokomi ko bunda. Soki okanaki election, po na nini akomi ko bundisa yo? Aso respecte ma korte, tolobi papa. Yaka na korwana. Tiambo na mesa, oye bisebiso. Eloko nini bosinyaki na kor. Oyo bokotisi bitumba na mboka. Ba mama baso kufa, bana. Yango bandeko na ngai na mokuse. Martin Fayulu en tant que choix ya peuple. Atali amoni que na tangu biso moko tozo bunda pona mapona mi me Rwanda basi bakoteli biso na mboka babotoli biso Goma biso tozo swana ngai en tant que Congolais, en tant que élu ya peuple na limbisi bino batuko sabotaki victoire peuple. Bino pe boni bisa boya tovanda na mesa tosolola na mesa wana tokovanda tokola biloko moko vérité et réconciliation cohésion nationale. Vérité pour la nini, vérité pour il faut mutu na mutu ala makambo azana wana motema. Après qu'on a la vérité, tout le monde. Après qu'on ait tout la bumoko, des sikoyo, bumoko, bisonyoso, total la sikoyo, munguna, contribution à moka, tout le monde. Bande konanga, Dixie Tshilombo. Alingi dialogue. Olingi dialogue te. Makasi ya kobenga na Rwanda na mindu jozala ya ngote. Olingi mboka na biso kabwana. Yango ba mama bazui ba Rwandais bakei na États-Unis kosolola bayoka. Bazui oyo ba présentaki biso ke bazaba terroriste. Bazaba pantin Rwanda zo manipuler ba Corneille Nangaa ba bisimwa M23 na AFC ya Corneille Nangaa bakei na Doha na Qatar. Kosolola papa oboyi kosolola na bandeko awa pour que tous la bumoko to bonisa banguna oke kosolola banguna kuna société civile ezate résolution ana ezali numéro 2773 elobi que ba Rwandais il faut babima ba militaire rwandais babima na Congo sans condition. Ba M23 na bananga ba libérer ba territoire au bazo occupé pour que ba Congolais na ba Congolais ba vanda entre bango na bango ba solola. Makambo nyonso oyo etikali boya na yango toke kota dialogue national inclusif. Makambo koloba oyo azalate ezate bisonyo sotovanda tout solola les linges sales se lavent en famille. Makambo nyonso nakaki ya babe toloba oyo asalaki mabe asenga moninga pardon bomoko tovanda to miangana banguna to sala maponami
Constitution ya Congo ba ko changer yango te. 2028 il faut mapona mesalama. Kilomba ko kisamanda ya mibale ya kimoyibi esuki wana kende. Mususu akota ba Congolais ba kopona. Totonga boka na biso. Ba mama, ba papa. Place to teleme yango wana. Na ningi na tuna bino mutuna. Kovanda biso ba opposa na kati ya mboka na ba resistant tozoma nduki te. Na ba ndeko basala pouvoir. Na ba o ba jima nduki ba Congolais. Kovanda na mesa pour que to sorola, to yokana, to kende liboso to bongisa mboka. Est-ce que ça est loko mabe? Est-ce que ça li mabe? L'inclusif. Yango to lobi boy. To yebi que complot ya kokabula mboka na biso e umeli. Et pendant 1960, Lumumba lobby, la balkanisation de notre pays c'est pour demain. Totalement. To fongola misu. To négliger. Lelo makambo to mona kuna yango wana. Ba meki ba complot wana e uti musika na communauté internationale. Ba meki ko sala ngo ba zuite, ba kokite. Sikoyo batie équipe mobimba en place. Po bakabula mboka na biso. Équipe wana ba oyo bazaya complot international batali po batinda ba militaire américain, ba militaire français, ba militaire belge et union européenne ba yakabula mboka moyen zate. Ba poni chef d'équipe oyo yakokamba équipe po bakabula mboka na biso. Chef d'équipe wana ba mindele ba communauté internationale ba ponaki eza Paul Kagame ya Rwanda. Yo topesio minduki topesio makambunyos kota na mboka wana diviser le Congo tobandeki na Soudan tosilisi Soudan kaboni ande par pays bakei na Mali baso kabula Mali ya misato za Congo. Paul Kagame ameki akokite soki ba Rwanda bakoti ndenge tozo bela na boye Désiré Kabila Moto et puis par recruter capitaine de l'équipe Joseph Kabila. Yokende. Kabula mboka wana. Kabila ya sali musala makasi. Musala sali brassage, mixage. Ba carrière rebellion ya LCD, CNDP, na suka ya Bitumba, il faut tous ba militaire ya rebellion ya CNDP, na ba militaire ya gouvernement, to sangisa ba comme armée congolaise. Mais ba militaire ya CNDP il y a LCD comme il y a Barubelwa. Ce sont les Rwandais. Azui armée rwandaise mobimba koti na boka na biso. Manome bango partout jusqu'à la bureau ya président. Menacine a placé ba officier rwandais partout. Moyen armée congolaise et gagné le sous-guerre exacté. Na benda zoto na suwasikoyo numéro 9. Oya ko marqué puis ya balkanisation. Nazwa mwana Congo de père et de mère. Yenda ko kata mboka wana. Basali mapona mi ba moni fayulu abimi kema na fayulu. Fayulu kota na kopela bisote. Wana za nationaliste, asa patriote. Soki to yibise makamba kabula mboka ko lingate. Yango wana bakendaki ba recruter Chilombo. Assigné d'accord. Va passer pouvoir. Numéro 9. Je crois à son dribblé. Moyen contre sa vie. Kende boy. Songa boy. Kende boy. Chilombo. Keba. Biwana ekokota. C'est Chilombo. Papa na biso Etienne. Abundeli mboka akufi na honneur na Bitumba. Ok, na Rwanda, ok, ko signer cessez le feu. Cessez le feu ni ko bani. Parti oyo bino bozali, otikali kuna. Kotenga na zali, na tikali kotoy. Bino bo kwataka ngate, na
pe na kwatake binote. Me wane za suka te. Na na tata basi botole mboka na biso. Ya moto ya bisi ndeko. Omesana kobeta kababi ya orge. Tokendaki na yo na Genève. Toponi candidat commun matin foyulu. Obimi obeti ba pa obeti bi ya orge. Oboyi candidat commun toponaka. Totali yo ok c'est bon. Kende. Aussi quand même. Okaina na Kenya. Bobeti cash. Oh cash, le président, le premier ministre.